On dit déjà que ba pasteur oyo azo divorcé abala mwasi mususu pour na raison non mwasi naye akangaki ye na mobali mususu déjà pour nga na koloba aza faux pour pardon bango batu baye kolisa ngo batu pardon donc wana déjà critère ya liboso Bible yango moko eza déjà clair clair eloba ke tokoyeba bango na misala na bango misala siko eza ebele mais siko na kati ya misala wana nga na kopesa mwa ba détail ya ba misala ya ba pasteur betela Joseph Kabila maboko nga ekamwisinga mutu nyonso aloba babetela Joseph Kabila maboko nga alinga ete na sens Joseph Kabila a fait souffrir ba Congolais. Ozomba kolongwa pe na pouvoir na awa na Congo eza nango pe cadeau te po eza mboka na biso asalaki tango asalaki ekoki esengaki fwa kende eza cadeau te do ye tango azoloba ke tobetele maboko bon nayebi te maboko yango tokobetele en guise de quoi. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, Gallo pour mixer Gallo Neftali, la casquette de la presse congolaise. N'a pas si bien nommé, t'es partout, Bozuli Bako pour la Nanga, en direct, et à Tolo Nassé 100% Jésus Balobi, Tota Ranzambe na ma bonne délit. Pardon, Tota Ranzambe libossé ma comme la bisonnion avant, tout ça là-bas faire la biso. Donc, avant, on a aussi la tonga voté ma Bela Komanzambe, avant, va faire Nayo, Bela Komanzambe, et vous allez pour moi qui toko. On le dit, bah, meilleur fait la bino tout, abonné tout, il y a 100% Jésus, 100% Tolo Nassé, babi, abonné tout, il y a Tolo Nassé 100% Jésus, babi. Meilleur fait la binonion sur Bissiganion sur le Bako la Nagalo pour Miss Galneftali. Une fois encore le plus, en direct, il y a tout le 100% Jésus Kakana décembre Babi, et ça premier numéro à décembre. On peut profiter quoi, tout souhaiter ma meilleure vie, il y a Batonio sur la Nagabiso, le gardien du temple, pasteur Carlos Kalamba, le gardien du temple, meilleur Venayo, maman Anne Kalamba, meilleur Venayo, papa Jean-Claude Kalamba, meilleur Venayo, couple Mwaki, papa Freddy, ainsi que maman Caroline, maman. Maman Carrie, bah meilleur vin abino, pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle maman prophétesse maintenant en Hollande, bah meilleur venayo. Alors aujourd'hui na cadre de émission na biso 100% analyse et le vraiment tozo yamba moko ya invité na biso oyo asola pe maman Nzambe ayebi pe maman Nzambe mais avec yeto meka pe ko sala ma différence moko comment détecter ba vrai pasteur na ba faux pasteur. En tout cas nga vraiment boyebi que non na comment na niveau na terre oyeba. Donc ensemble avec lui a ko aider biso to yeba tout meka pe ko sala différence entre vrai pasteur et faux pasteur. Donc je ne sais pas avec mon caméraman le plus frais n'invite son obengé nani a aidé nga pena na invité na nga to panzara anteke mais avant tout ça bola na publicité o bon tozozonga pour to continuer émission biso. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec cette très belle publicité au Boutou Rolanda. Aux acquis bon proposé par mon réalisateur, tonton Mungal 16 mm, on va la série et Babi, on va la série et série. Donc c'est avec lui que nous allons essayer un peu de développer à long et à large à l'acceptation de différence entre faux pasteur et vrai pasteur. Il est là. On s'est entré dans le plateau on a 100% Jésus Christ. Bonjour tonton Minga 16 mm. Bonjour Gaël Naftali, journaliste à Moulaye. On a profité pour nous faire la meilleure vie. Tondimiga merci. Qu'est-ce meilleur non, il y a autolobi merci kaka po son luki opesa ba détail nango mona ke na kondima ngo tout mais pour na respect ya ba internautes na biso yango na ndimika merci pour na niveau nza déjà na Congo so lobi pena o loba na moto ba meilleur ve na ba condition moko boye et ça la passe makasi. Mais la Bible nous apprend que tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois que
vous appelez quotidien de tout ça la prière notre père au Sonoka. Bon, na roko tapé moi doute na magamano lobi po yo yebi niveau ya croire ba congolais bazo croire mais ceux aika pona ko croire ndé déjà bazo solution donc moi magamu susu to ko mapé ko douter nango pour ce moment na net ba bisi yo que non ba omo ba banda le soleil se lève à l'est, couche à l'ouest, le soleil tourne autour. Donc, il y a moins compliqué dans 4 émissions. Voilà. Aux en dirait qu'il y a tout le 100% Jésus, chaîne Bicho, pour la première photo, il y a mon chaîne Bicho, n'a habité. Aux en a parole modificative, parole édifiante, sinon qu'on abordé, abonné à Bicho, il y a tout le 100% Jésus. Abonné à tout le 100% Jésus. Et la première fois nga koleka awa mais na sengi bo kangama toujours na chaîne oyo pour la chaîne oyo bozwa moi makambo belé ya kitoko makambo belé oyo oboyeba kité mais grâce à chaîne oyo boyeba yango. Voilà, pasteur Carlos le gardien du temple maman prophétesse Mente Mosakoli Mente na Hollande donc tu as toujours na tonton minga 16 mm toujours minga peu ko solo là ndeka et moi le émission za rali solo photo solo là donc toujours solo tonton minga 16 mm tonton minga 16 mm beaucoup plus to benga kio parce que bana na nzambe bazo landa biso partout dans le monde est-ce que selon yo parce que l'évangile c'est selon motu na motu surtout mais comme ça la analyse selon yo comment faites-vous la différence entre des vrais prophètes, des vrais pasteurs et des faux pasteurs? En tout cas, merci. Oyebi ceux qui n'ont pas courage ya koya tant oyebi singa ke émission auto sur la makambo ya ba pasteur hein comportement ya bato to benga basali na nzambe et ça la ginga bien na yapo na yamba bango pe des fois na ba émission na ngai basali na nzambe ebele mais non lobby différence à faux pasteur na vrai pasteur Bible ya ngomo eza déjà clair clair et lobake tokoye babango na misala na bango misala siko eza belé mais siko na kata misala wana ngana opesa moi ba détail ya ba misala ya ba pasteur so moni déjà que ba pasteur oyo azo divorcer abala mwasi mususu pona raison no mwasi na ye akangaki ye na mobali mususu déjà pona ngana koloba aza faux po pardon bango batu baye kolisa ngo batu pardon donc wana déjà critère ya liboso ya mi balé so moni pasteur moko ayaka na église n'orgueil donc na église on net tout balongola na bango ko nzambe bacha kombo na ye mbala moko foye bake opena Tintin tout jusqu'au ya misa tout les sous on a empêché ba petit détail ya na kati émission de to ba ko décortiquer ya misa tout ezake pasteur mususu Bible epezarate Bible epezarate azo tambola tablette na ye moko memiango mais Bible o ba obenga mundu ki ba chrétien ye ba o memele yango ngana na mona na soda moko te ke guerre mundu ki na ye ba memeli yango yazo tambola ras peut-être na grenade a pamba mais arme na ye ezana sima na mona ngote bopo na nga azana nufo poso ye ba ki Valeria eloko atiki na sima alinga ka sala ngote après wana ba pasteur ebele na lobi ebele mingi ba o ba okenda ka Dubai na sasi nini bazoka mbongo ya mabonza na mbongo nyonso ezokota na église ake kosombela ngo babiloko ne na Dubai yazo sala commerce na ye na nzela ya ba fidèle na ye baza déjà ya faux ozomba à part wana ba oyo ba draga ga ba momia batu po ba pasteur baza ba grand dragueur ba biko draguer ba petit batu soko santika pasteur na ba sekel wana yeba déjà que oyo kutuko longola na yo ane ya nzambe te longola na yo mais il y a ba vrai na Congo na juste sur pourcentage en termes de pourcentage na pourcentage c'est 100% na Congo na nous tokoki si 2% ya ba vrai pasteur te c'est-à-dire na lobi bien 100% 100% donc na ebele oboyebi wana ebele oboyebi wana la majorité ya ba oboyebi wana ce sont des faux pasteurs je pèse bien mes mots na lobi oyo bido boyebi ebele
baza bafo. Voilà, toi qui n'es pas malé, merci beaucoup. Si vous avez besoin de côté déjà dans sentiment, na ben déjà émission, mais vous avez pété. Tu vas dire que vous avez des détails, moi qu'on a mon côté, mais un peu décortiquer de long et à large, na astuce, na proportion, na y a PC. Ndeko tonton Mwinga, tout soit première astuce au lobby. Pasteur Oyo Aza ko divorcé na moi si na yanda koba na moi si c'est déjà un fort pasteur. Oyo quand on parle solo, c'est un événement que vous avez vécu. D'où ezaka imagination. Au moins na Kinshasa, loba mutova nano na Kinshasa te Kinshasa ezaka na moi facilité mo boye. Ba biloko ba loba ba rumeur mais ezaka ba information pena ba vraie information o etambola na kine. Mais magamba ba pasteur ngana tamboli trop na l'église. Ngana tamboli trop na l'église ba catholique ba protestant ba nini boy bebebe ba msupela boy ko boaka ba kombo l'église na bango po ba pira bango l'arte qui va boaka libanga ya église na bango pour za promotion pe. Entre parenthèses. Tonton Mwinga chrétien, musulman, catholique ou pagan. Ngana za nyonso. Naza nyonso do et pas ba chrétien na ko mara chrétien. Et pas ba musulman na ko mara musulman. Et pas ya ba tata onda na ko mara mutu tata onda. Bon, tous en akati ya tolo na 100% Jésus. J'espère que tous mission sur la chrétien. Wana ndeto komi awa, mais naza na ko mara yango na zo ebisa yo. Pourquoi na lobi na ko mara yango? Juba tu oba priyaga nyonso ba aussi ça ba discussion na bango. Nde jour ngana oye lobake naza mutu ya X. Poti lelo na bimi libanda débat na biso menanina meka moi pour épingler lo mobo. Ti lelo ba chrétien baza na confusion bango moko. Toza na 100% chrétien mais na kati ya christianisme confusion ezali ti lelo discussion aussi la raté. Ba misu balobi Yesu mwana nzambe ba misusu Yesu yepe kaka nzambe. Bonjour ba chrétien ba aussi sa discussion wana ba solution. Ba yedango towe basikoyo bango nyonso bayokani. Bayokani balobi non soki mwana nzambe biso nyonso mwana nzambe. Siko selon yo, idée na wezani par rapport ya moi débat wana ki wana ka parenthèse de fongola ki. Yesu azan nzambe to Yesu azan mwana nzambe. Kasi ona zoloba te. Bango moko tu o bakolo na ye do bakolo kopango. Baza na confusion ba o bazolia ke avant Adamé fo alendisa mutu na Bible avant Adamé fo akosela sermon makambo na église ozomba bango moko nanu ba na confusion jour ce ko ba koza solution pourquoi na ngaka na sima wana na hotel do biso do na biso basali ya mulongo do la jusqu'au confusion ya bango mibale wana ekosila ba ebisi biso nde place wana to weba ke toza na ngambo nini ou bien to komi ba chrétien ya ndenge nini to kepe kota ba musulman jo pe ba musulman bango na bango ono koto yo ba mwalimu koto ba nani batika ko ba bombe batika ko sala ko beju ba ko vider ba kopo wana nde to weba ke bon biso to kota sikoyo na religion na bango donc pour l'instant na zambo ya religion nyonso. OK, revenons maintenant. On va parler sur les pasteurs qui ont divorcé. Est-ce qu'on peut continuer sur ça? Voilà, les pasteurs qui ont divorcé, ils ont posta ya nzoto muto esala bango. Ba posta ya nzoto ezosala bango na sens nini? Toyebi yo oyebi ba miso baza ba dirigeant ya ba club na biso awa ya ba football. Nzoba te ba dirigeant bazo diriger ba club na biso ya football. On parlait des pasteurs évêque Mukuna. Te ngala lobby te ngala lobby ba dirigeant ya ba club sportif na Kinshasa yo muto tanga ba komba bato ngata ba komba bato te. Donc au monique abazo azoko kamba bato ebele ba dirigeant wana. Mais na suka nango bango bazo kende bango moko ko divorcer pour la posa ya nzoto. Posa ya nzoto esalié akeko luka mwasi mususu na bambi ber et pas momi na mususu. Ba ebele basali yango. Mais tant yo zo sala ndenge wana oya kolendisa bandimi noni. Donc et pas bandimi non bolimbisa mwasi na yo mwasi moko mobali moko mais yo pasteur mobali moko basi ebele sikoyo. Après mutane wana lobi aza vrai pasteur, c'est un faux. Voilà, quand on a cadre quand il y a pasteur wana, moi je connais déjà le pasteur dont vous parlez. Maintenant c'est dans la régie, bati la biso élément il y a pasteur oyo ne konzo beta lisolo. Total là, et le quoi la on va en venir après. Ce que salam. Bati ba date élection. J'aime bandi na mboka. Machine à tricher, machine à voler. Machine à tricher. Bande Kabila Saliboye.
mwana mobali wana te tobetele nanu maboko tobetele Kabila maboko tobetele Kabila maboko. Et voilà, merci, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous continuons toujours dans le cadre de l'analyse de l'histoire de Bisona, de Tonton Minga 16 mm. Sur la vidéo, il y a Pasteur Évêque Moukouna. N'a évité vos allemands commentaires sur cette vidéo. Viens en arrière, ça va fort. Viens en arrière, ça va fort. Au moni, viens à l'ingambon trop. Viens l'ingambon trop, excepté au l'ingambon des fois et comme on se passe. Dans ce sens, tant on lobby qui est obété la Joseph Kabila Maboko, ngai kamu singa mutu nyosa loba babete la Joseph Kabila Maboko ngai linga été. Dans ce sens, Joseph Kabila a fait souffrir les Congolais. Vous comprenez? Kolongo pe na pouvoir na awa na Congo eza nango pe cadeau te po eza mboka na biso asalaki tango asalaki ekoki esengaki fwa kende eza cadeau te do ye tango zo ba keto betele maboko bon na ebité maboko ngo to betele en guise de quoi. Mais non, du fait qu'il y a ça la recommandation dans la Katia temple, la Katia église, babetela un être humain maboko. Ozu ngo na anglais. Tenga na zongo na lobaki awa to na contexte ko loba les vrais et les faux. Ko bato ba olanda biso ba tirer est-ce que c'est dans les vrais ou bien dans les faux. Vous comprenez? Ba o baza mayele ba tirer ka bango moko c'est dans les vrais ou bien dans les faux. Yo ke naki ko sambela okomi ngona babandi ko ebisa yo ke betela président maboko na ebité soki boza dans les vrais ou bien boza dans les faux mais muto mayele à comprendre déjà. Voilà, allons-y dans la deuxième astuce de ce pesa qui est pour détecter les faux pasteurs. Les pasteurs Oyo, c'était ça, non? Si je ne suis pas. Non, il y a mis balé dans le bas qui a voyagé dans l'église. Bon, ça peut arriver, un pasteur à sa déplacement qui est Dubaï pour recevoir un instrument, appareil, tout l'église. Comment il y a un faux pasteur? D'abord, il faut voir que dans l'église, nous avons un département. On va bien un département technique et zalis. Est-ce que dans le département technique, on a beaucoup de frères qui ont géré à côté de Kenegosenga, qui sont plutôt des instruments, et il y a un peu de bandit. Parce que le pasteur, Mbongo Oyo, Baoko Tsara, il y a mabonza, il y a makambo d'activité, faut ça il a l'église. Yo jango au lieu que nous sommes pas des instruments église, mais yo que nous sommes babiloko na yo moko. Nous sommes babiloko na yo moko. Au bandi côté kanayo au bateau yo au bazo kotika mbongo n'esprit na bango do pe bango moral ke bazo ko pesa pona nzambe mais yo moko na conscience yebi ke nzambe wana ko to bo lobela ezango greco mbongo wana ngamona ozo na okenda ngo Dubai na somba na ngo ba Chine na ke na somba na ngo babiloko monte ke ozo exploiter bateau. Est-ce que verbalement parlant, pendant que vous parlez, est-ce que vous avez des exemples, même à la lettre na bango liboso, ba débit ba kombo na bango, vous pouvez signaler biso déjà ba pasteur oyo baza na kati ya ba faire. Na lingi ko signaler ba kombo na bango mingi te, mais ba pasteur basé belé, so ke mingi faut que ba kombo bakombo ebele bakombo mususu mona ono pasteur bandika na baka ba W do soko vandi sozo mutu amaelo comprendre que boy na kati ya Kinshasa awo poso tangi kombo na e baza boye ki pasteur ezalaka na église tozaka ba païen biso tudon na ye ozo benga pasteur wana za païen soka kaneza boye na expliquer que mabe na ya sala ki boye bu lobby ake ko porter plainte mais ya ona lobby ke ko banana ka ba mingi baka après ba W et belé ya Kinshasa baza ba faux pasteur. Mais déjà le nom la W là nous avons qu'un seul pasteur au comment il y a W au mana yebi mais j'évite aussi de citer le nom. Tu on va citer na yo moko sa simé au citer na yo eza un problème tu au sa simé na yo ngana tangi kaka na W donc c'est ça. Donc du fait que pasteur a ça déplacement qui est Dubaï yango izo beto libako ngai beti singa libako te Gaël OK Dubaï ko somba biloko ya église oui eza bien mais soko ke Dubaï ko somba biloko o ya yo moko mena mbongo ya batu ya église là ozo escroquer batu ozo yibate ozo meza escroquerie okosi batu OK osala mamna yo OK ça mamna yo donc wana ko tcha ko nzambe na kati te yango moni pe nzamba sala ba crash mususu mona buku na
mibale bakoyi boto ke ka malem. Voilà, je signale que l'émission est suivie en direct avec prophète Rema Sabaot et pourquoi pas aussi pasteur Emma Katala. Il y a ça vrai. Il y a ça vrai. Mais il faut ça répondre à la Bible. Ah. Eh ben puis toi on a mis ça là-bas. Il y a il y a prophète prophète Rema Sabaot. Bon comportement na yegas. Toi on a mis ça là-bas. Kasi misala de yango comportement yo yebi yesigo ya na tunia za ya vrai. Voilà, si je peux dire pasteur Carlos et les gardiens du temple, Maman Anne Kalambay, prophétesse Rema Sabaot, Maman Sakolimente, Baza Batokoyo, Bazo Servir Zambé, na Bosolo. Tonton Minga 16 mm, assise sur Tangela Msolbaki, Zalaki, la pasteur Obali comme la Bible était, pas même la Bible. Na ebite ko expliquer biso parole. Na expliquer ngo boye. Bible et pesarati. Bible. Nga na yebita toko la na église babano la kisabiso ke Bible eza arme ya chrétien. Hein? Yango babano la kisabiso na yebite so bakosaka biso. So pe muto akosaka biso so kosaki nzamba limbisa yo mais nga na yebi ke arme ya ba chrétien eza Bible. Mais comment expliquer un pasteur ou eza guide? Hein? Guide. Comment y est azo kende front? Azui arme atiki na sima. Au moins ma pasteur te ayaka na Bible, muto ayaka na Bible petit mowa pembe boya mukie boy. Moi aussi. Ah, petit na tikala gazo bino tout, qu'il te sili bino tout bokei mais petit na tikala. Pour aller plus loin, petit na abimarana pasteur. Donc pour aller encore plus loin, Abimarana pasteur. Selon imagination, c'est du vrai na roloba. Vous comprenez? Mam nazo loba wa nazo fabriquer marambuté. Peut-être que na boyi kotanga kombo ya X na Y mais maram nazo loba awa eza makambo ya solo. Siko yo Bible zo peser na note. Momi wana rôle na ye amemela yo Bible. Siko momi na yo musala na ye nini? Et apa pour na kaka mwasi na yo musala na ye nini? Bible zo peser te lo zo peser na note yo moko simba ona maboko te. Eza ba signe ozo la gisake na liloba ya nzambe ku dezo ya na sima. Do la gisi bino na ke liloba eza na sima ya za liboso. Mais naza clair pour nakoloba wana aza faux. Ba misala ngo kasi misala ya mwana aza déjà faux. Du fait que atiki Bible et la na sima c'est déjà directement. Mais oui. Ma papa arme na yo tiki na sima. Muda kumbela yo arme muda masuma uto sala kindu masuki samedi. Dimanche à une église. Muda ngo otika la kaneka na bureau, botika la ko sala ni. On comprend? Moi si na yo paye azali na kota ngo to pasteur moi azali na inde 3 awa jour mususu pasteur moi azali na inde 3 webi pasteur ngo jour mususu ba ya ko kangaye donc abimarana interprète na ye abimarana interprète na ye sikoyo interprète wana pe na église wana. Et donc, abimana moi c'est interprète nae. Moi c'est interprète nae nde bacha on dirait ancien moko bo église donc interprète à cause à la kei mais moi si na tigali na chambre haute na pasteur. Tala ba kombo bezango ba chambre haute so ba chambre basse. Boko c'est compliqué chambre haute. Abimarane tina suka mbunde beta. Donc il y a pour oye baba faux pasteur et puis eloko ya makasi oyo fo yebe la faux pasteur eza orgueil. Orgueil donc on m'a dit donc kutu okopese pe mbote webi bato bala kopese bonjour a garder no mo seconde mukie pour répondre bonjour donc on dirait muta pembeni ni aza tellement minuscule aza tellement grand ils ont ça déjà que oyo azana ye ya nzambe te malobaka ya Bible a mémoriser mais ye moko boye aza ya nzambe te ozomba pasteur wano yebiye autant comme on yebiye je me souviens plus. Ah ça va bon problème mais ça t'a boyné ba problème pour pasteur wana za problématique nzambe kita musala no ba bebisa ngo grave donc pasteur wana bakuta ye bande ko permettre ngana loba azo coucher moi si interprète na ye na chambre haute. Dans la chambre haute oyo ba 12 so ba porte bakanga mara tangu Yesu akufaka siko na chambre haute ba benga wana yazo coucher moi si interprète na ye
Voilà, nous arrivons pour une peine na suka ya émission. Émission aussi là nous boyete, nous aussi pour dénoncer ba makamuna bango te. Voilà. Pasteur Oyo Oboyi na yo kotanga kombo Oyo abane ko coucher na moi si ya interprète na ye aza faux. Et puis jour mususu na yebisa bino bandeko. Pasteur mususu ayaka na jeep na église. Azo yebisa ba fidèle na ye. Alobi nga nazo luka ko pamba matin nga na sina pamba ma déjà botela naza na jeep na nga liboso wa. Amati se na cher. Moni ba cher mususu za ka mopandi boy ba chepe na jeep. Alobi oya kolinga opesa tenga nzamba si apambola nga jeep ya wana. Eza ba biloko o ezo lakisa que aza ya lukuta. Somoni muta komi na difficulté ya koloba nzambe oyo asala ye nzambe tala mwangu eza nzambe makomi osango nzambe donc bolimbisanga bandeko fona pesaka na ba explication ozomona wana azo ko intimider ne kaka ba fidèle na ye aza faux. Et puis ba pasteur bazaka atei nzambe na ngai Congo ezo kufa atei et moi atamboli alongoli na no costume ache pembeni. Donc on dirait boyo ça la spectacle ya Wera ou bien ya JB ou bien ya Inosubi mais o bozali boso ya pasteur lu wana ba miyibi ya faux ba pasteur o ba parola ba kerli. Et va passer musu bazar ba parola ba kerli ba gel ba kalingi suki do abendi nde ba loba pena bendi bote na suki greco lukuta naza awa na ye kofinga basali ya nzambe te. D'abord to sala kerrer wana nde to sala ka robenga batu basali ya nzambe non biso nyonso na mokili to salami epa ya nzambe toza basali ya nzambe. Sikoyo basali ya église po badamara na église bayibaka batu na église beskrokaka batu na église basalaka batu nyonso mabe na église. Do basali ya église basali ya nzambe eza biso nyonso oto wana mokili o azosalaka makambo malamu aza mosali ya nzambe. Donc mutu nyonso koluka no ba titre wana te koluka no ba titre te so ozosalaka malamu oza mosali ya nzambe po nzambe nde malamu. Mais oyo bazalaka na bandaku bache ndaku bache ba croix banini baza basali ya église. Voilà, donc différence wana yango to sala ngai ono koloba ono homme de Dieu ngamona nunaza homme de Dieu ngamoko homme de Dieu. Ozomba na yo poza homme de Dieu parce que diable était mutu basala yo c'est vraiment bengo homme de diable. Bon peut-être yo oza homme ya diable mais ngana za homme de Dieu. Voilà, chers abonnés, chers fidèles abonnés à Tolonacé 100% Jésus, dans ce que vous comprenez, je ne m'attendais pas à ma réunion sur donc pour moi, ce sont des surprises. Bino pe basala nzambe o bozolanda na sir bozozo parla ndeko bakonje balobi basali ya église basali ya nzambe za biso bino ba pasteur o bozolanda émission oyo o meka mpe kozwa par na bino na kati ya émission oyo. Je ne sais surtout que je crois beaucoup plus na pasteur nanga Carlos Kalambai, le gardien du temple balobi talakaka mama Tolonacé mama Anne Kalambai bango oyo bazosala nzambe na ndenge ya bosolo. Tonton Munga 16 mm. Est-ce que tu peux faire une leçon morale dans le pasteur au sein de ces critères on a mis sur le tangi vous savez une leçon morale peut-être Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre dans la Bible peut-être à travers la IOP les gens pasteur moko ko luka a changé étant bolé. Merci nazo sala yango mais oyebi déjà que ba pasteur baza ba teti do ba bula on dirait bango nzela ya lola déjà do bango déjà bazana bango na kati biso nde batu tozo ko se débrier poto kota na lola do bango nzela wana déjà bazana kati baza bateti na niveau 0 mais tokoki kolemba koloba na bango te ndeko pasteur eza titre ndeko nanga na mokili ki pasteur eza titre ki archbishop eza titre ki nini eza titre botika kokosa na kombo ya nzambe. Pourquoi?
kanda ya nzambe ezalaka mabe ya mabe ya mabe. Ba pasteur ebele otoyebaka o basalelaka nzambe na ndenge ya solo te. Ebele ozomona na Kinshasa basili ya akoleka boye sans impact. Ozomba nzambe abetaka batu na niveau ya mabe do botika ko exploiter kombo ya nzambe na intérêt na bino. Bandimi baza ba cop na bino te. Bandimi baza ba bizengi na bino te. Bola kisa bango bolingo, bola kisa bango bomoko, bola kisa bango ndenge nini bakoki kovanda, comment koki ko expliquer église moko ezali bazo séparer famille na batu. Hein? Na église wana bazo séparer famille o eboti yo. Église séparée yo skona famille wana. Après on voit que l'église wana eza ya nzambe. Non. Nzambe aza pona ko séparer te. Église soko moni bazo séparer yo. Oh milimo ya bakoko, oh milimo ya boye. Ba chinois bana bakoko na bango, ba européen ba même ba Abraham totanga ba bakoko ya batu moko boye. Ba Abraham wana ba bakoko ya batu moko boye. Mais comment Abraham ozo prier Dieu d'Abraham? Koko abatu déjà obelelié. Et pas na yo eza kindoki te, mais comme pas na yo moko et pas na bino moko eko ma kindoki ba enseigner batu ou le kokota na histoire o bazo maîtriser na bango te. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali